Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le Kiko Kikondambuta, Papa Social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno sotto s'abonner, nascere mako, Madia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Olivera Bagad, Bamis, Bapig, Naba Théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino, na pesi bino mbote na komona Yesu, tikete nsamba lola, asala bisu bola na mokola lelo. Balobi oyebi kazali mutas kana kata Madia Star TV, nazali leki na bino, mama na bino, koko na bino, yaya na bino. Pourquoi pas camarade na bino? Babi na kata Madia Star TV, to salaka nyonso sauf bakit na bamisa. Ayebi kazana lisolo moko ikoro sunga compétence pa kwa Angola. Contactez toujours na kata Madia Star TV. Tokozanga te ya kolba lisolo na yo, tokozanga te ko selo publicité ya shop ya bilamba. Nyonso tuna kata Madia Star TV pour kozala ya kosepela. Ayebi kazali intéressé bande kunanga na assurance maladie, contactez toujours Madia Star TV. Ozo assurance maladie na yo, ozo assurance vie na yo, na banduka Kishasa, na banduka ya Poto. Babi na kata Madia Star TV bande kunanga to sala kasuki, aninga komande periki na ambulance ozali, bande kunanga ko hésiter te o komande periki na yo. Babi misa pape sepela kaka. To boy ba perika mobiki si vedi so ni ba perika kitoko. Contactez toujours Madia Star TV. Na numéro bozo mona neza WhatsApp bozoye moko mapi ya personne. Balbi ezali emission na biso bakwa Angola, ngol bake ba Congolais na ba Congolais ngambo biso tuzali moto moko. J'espère que na la belle loko. Bande kona ngai to elisusu liboso na bino ya koloba toujours makambo za actualité. Batu musu bande kona bakoma ba yango likamuni na mboko mo fani Dakar ni mokondi. Ya to fani ete na sens nini. Eza matière écoute na compétence wa Angola. Il faut te le belango. To le belango by force et by fire. J'espère na le belok. Tant on se l'émission bande kona na zo ke lengi moko na mona nita Arianata. Boko para pa na arsene ngazo lela. Karine moko na pesa pour ça ko bota, malgré bakanga na ménopause mais na yima pour ça ko bota vraiment. Voilà. Ba ibande ko nga tesu ko sola lisusu ka ni to mesana ko sola. Balobi mwana nzamba bota milisusu. Mwana nzamba bota milisusu na comtesse ba congolaise, un belge abota milisusu mwana Karine Mokonzi. Balobi bande kunangai na mokili oyo nkane tolobaka. Tant to so balika bande kunanga eloko zo matira mafuta la mutu bato batiki po ya via Karine Mokonzi. Bande konangai benga mamana yemo yi mamana partager vidéo mamana mukuse wana yo kango. Mamana mukuse alobaki ke soki Karine aboti vedi ki ba kata misapi. Na kata Madia Star TV tolobi bande konanga bo benga la biso mamana mukuse wana. Ngaza ya telefone na eti mtu na telefone mtu yokinga tinele video oye mama na mukuse wana voilà. Mama mukuse zo kitofanda. Mama mukuse mwene no stolo barbande ko ngai na réseaux sociaux to boyite vi na biso ya réseaux sociaux na version normale ezango ndenge moko teza différent makase. Mais ba réaction to sala bande ko mama na mukuse bande ko ngai ngala otolo ba awa. Albaike Karine akobota ka jamais. Bino moyi mama mukuse na mboka ni nazali ndeko na ngata ko matin mboka o mama na mukuse azali. Na mama na albaka mingi boye azama misu minene azama mulai azama pembe na yeto se comme na mba nani
Voilà. Bino mo pesa ba kombo na bango na bona mo pesa ba kombo bino mo bo kombo ba kombo na bango. Bo so ba kiti bo vanda. Ba mama mi ba lona bo so kiti bo vanda. Bo be ke sui Karine aboti bakata bino misapi. Siko bande ko na ngai to moni be évidence. Balba bongo boko papa na accent. To moni be évidence union surtout Karine atikize mine libanda. To moni tatouage Karine Mokonzi na Mukongo. To moni la princesse na biso la princesse de Jésus ndenga zoya ndi Karine oyamba mwana esala maka bongo tomoni ba video nyonso tout ndenge ezala ke biso na poto awa video oyo eza pa bata kishasa teza pe biso bata poto bazala ke bandeko nanga soki aboti siko bani siko ko publier siko ba photo na ye tant ezala ke ba douleur ta ba ko bota ezala bongo na poto Karine va la confirmer vraiment oza mwana poto en plus Karine azama ele makasi ya Karine azene mosa mabota komona ka miso a Karine botela ka miso a Karine amona za mosa mabote belé na kinde bande konanga jomo kote azalaki ya malamu akoko bota Karine to le ba quand même vérité mibale belé Karine abimi na bango to kitsa bango to baza bango ba mibale ko ya mibale mais Karine amona ki teke mobali na ko botisa ye yomoni Karine bango mona ka ke non ndenge eza wana ngai fana bota ka ba côté na mboka malili voilà Karine a besoin bota mwana azala française bien azala belge. Mais la bolinga nzoba ndeko na mwana na bota mi belge abota mi pena nani oyo na mboka mobali na ye. Voilà na Suisse kuna ete soki mwana oza nationalité ba belge, je sais pas oza ne ba bengo ni papa ne Suisse ici. Suisse, voilà, boko papa na accent, na papa na accent mi pena nzela mine. Vedi bandeko na ngai mona Karine abotami bandeko na ngai biso to sepeli oya sepeti bandeko na ngai bozana bozoko diodana mama mukolo ana abeli tension bandeko na ngai abeli tension na nde moko osakana te engolo bake Karine aza dessin animé moni dessin animé ezaka boniatie ndenge nini tongo yo mona ke oniatie mutuka keda na ngambo tongo balola misu bomoni piu dessin animé a telemi voilà Karine Mikolo aza dessin animé na katama bia Star TV. Après Karine Mokonzi aza moso moko ya foi, je ne peux pas imaginer. Karine Mokonzi to mona kaya aza trop mokili. O ba ba aza trop mokili. Karine Mokonzi na leki ba me belé na foi ba kena ke église ba leti kitama na mututi na salibumu. Karine Mokonzi na leki ba on a fef. Ego ba bande ko na ngai eloko on sto kofisa na munoko na biso ngo kokisa na vie na biso. Yo to ozala ki la bobenga ke Karine ki sita obota ka jamais. Karine olba ki azali mama mabota. Mama ya foi. Bota la image o bande konanga o Karine moko na salaka ate bilama na libumu Karine azali na solazemi te bande konanga. Mais tellement que azali mwasi akonzima lata konzima kati na ye. Tanto ma mwana wana bande konanga zo confesser inside ya mutema na ye. Abikane na mimi mwana boye. Amemo par la foi et au concept na vie na ye. Yo kuna ba ba ke Karine azana akoyo kata solo ya mwana machobete. Mais malheureusement mwana na bote mina kilo munene tra mwana loboko. Oh mais lorsque nazo banga se mwana na maza mwana ya papa na biso kuna ya noko na biso na ebite po liboko mwana na aleki liboko mama na bango na munene aleki liboko tata na munene. Donc comprendre genre mwana na te. Et so bino peut-être ko ya mwana na un peu moins mystique quoi. Le beau comme moi, on a conquis déjà 5 mois. Mais pourtant, moi, ça a une semaine. Et que Karine Bandekonanga, malgré tout, Azal na makamune na réseaux sociaux, mais qu'on a vu à Karine, ezali histoire munene, ezali phénomène munene. Karine on resenga na ya Luka producteur. Ba vidéo na yo bota. Nandenge mona bota mais ya sela ngo filmer ma chérie. Sela ngo filmer. C'est là qu'on filme ma chérie, on est en bon, c'est là qu'on filme ya. En plus, bato ba ke o Karine ko bota lisusu te. Bo chene maloba. Bo chene maloba. Bo tala ndeko na biso anga mwana kuna. O anga mwana kuna. Na ngam na biso apoto to anga mwana kuna. Bino mo binga mwana. Bo kandenga lobaki. Bino bo la ndenga lobaki bo yanda. Nado luki mwana te yo no saka na bitendi te yo to zongi so reshit. Oko sala reshit a puberté ba ninga ba saka na ba poupée o saki ndumba. Lelo ba ninga ba vanda ba bota bana yo siko komo luka mwana.
nano luki mwana te yo ko luka mwana yo no niki ba trompi te yo fo nika ngo koti sa brosse na kati yo fo zwande suma muso zui javel o koti si brosse na kati o niki matrice o niki obimisi to fina o niki obimisi yo fo nika yo no niki te yo no luka mwana pe batu pe obosa na noki Karine boyo kele mama pe bolo ba pe na seo tamba ko sungo ko so mwana sia na moi na Sylvia me o pa koma tika ko sundola mwana tanga zaki mukie mais ezane loko ke wi mama ndenga zawana ayebi eze sika to lelaka mwali pe bimaka mwani ne bimaka mwaeto palangana ezate meliko nango mama abini. J'ai trop mal. Ouais. Bande konanga boki ojo siko na ebite place bazali bazobela atatako bazobela na etiso malani bakorobela pamba te lisolo bande konanga eza munene bande konanga to unde kwa mwasi bande konanga bino moyebi ndeko na biso mwasi boki denga lobi kakini mukonzi manga ataka ikombo te me ezali kataka ikomba kakini mukonzi asukwa libumune na eau de javel ba ngulu ton ba sukola ngo bien ayebete ke Karine azali mère de la foi baloba bongwa bo comprendre nga ayebete ke Karine azali mama akondima tango ya alobi ke Karine azana akozwa zemita matrice ne ona faba nika ona eau de javel maman Karine esprit ensemble lobeli lobi eau de javel na lobi ezali ne makila na Yesu. Karine Monica eau de javel le de rapso monsa lobaki ke asukola matrice ne na eau de javel pas oazemi. Karine bande kolanga eau de javel on a par la foi comme sur makila na Yesu. Na minute la Karine mokona bano sukola matrice ne na makila na Yesu. Esukola matrice, esukola michopo, esukola misuni, esukola makila pese mona ovanda Yesu na sanctifier ma trompe na bande kona bo comprendre na lo babo. Ma so la que star le bakami bande kona lisola Karine e comme ça so le bamba on toma kasi. Dans ce l'année biso bote bande konanga okodio dama. Donc elle va que Karine par la foi eau de javel c'est que avant bota mwana il fallait ata eau de javel. Et elle va que Karine par la foi bande konanga eau de javel ane comme qui makila na Yesu Christo. Abele qui makila na Yesu Christo esukola michopo na ye esukola matrice na ye esukola ba organe na nyonso to ya nzoto. Boyeba kite bande konanga ye. Siko tane Karine atimi na kidiba. Bomoni bazemi no surtout Karine banako bimanango abanako bakse loko likolo. Karine aza na sagesse moko non soit disait Karine aza zoba leki bino na sagesse lelo ti lobi. Bande konanga moita Karine alataki complet noir abimaki na libanda alate na berabo Karine bakse ke loko likolo ezaki zemi azaki na zemi bakse ke loko likolo. Pa mbrouye bino ana yana mukuse ana yana mulaye azala na mboka koto na mboka queen na azala mboka kuna ba belge yana mukuse ambrouye bon ka bakata misako walai yaya ote walai yo zanzambe te obotema famille moko na Karine mokonzi te eza kuto obotema Karine obotema famille na Karine mokonzi okote walai te. Walai, ngoba ke nzambe na yo aleki nzamba Karine mokonzi na makasi. Omoni siko ngoba ke nzamba Karine aleki nzambe na bino na makasi. Bomoni ke nzambe ya mama Charlotte aleki ba nzambe mama na bino na makasi. Voilà. Bo kritika ki awa mama Charlotte aki osambe na baby shower mwana na ye akoti mama na buzoba. Il fallait pas y ça c'est ma plastique bande konanga bilo kani mama Charlotte aza zoba. Ne bo finge zoba, bokana aza zoba. Aza mama za na sagesse abaye no molula mwana na ngai mo na kokamba yango ngamo na kosimba yango spirituellement physique ba pe moralement ya mama Charlotte asalaki mangato bo pesa ki mama na ba komone bolingi n'impolitesse mo za nango ba o ba finga ba tu nyo surtout na ba réseaux sociaux que soit nani boza ba impoli bo fingi n'importe quoi siko mto ba ke bakata Karine mukonzi loboko mama na mukusi bino boyebiye Tika le boko bakata yote.
olobi pe walai mais l'on s'appelle na courage na yo maman o amukuse aloba ke soki Karine aboti akoyoka sonité akoya na media akoloba ke oh limbisa biso bébé ezaka baranda ba mama hein limbisa to yambi ya mukuse to zelo lobo bango te kolinga te mona koksa ema po loba ya botaka courage eloko leki courage ezate j'espère na le belok botaka courage mona mama kandi ngoloba ikaka ke soki Karine mokonzi aboti yoko ya wana pona kosenga pardon pana mwana za innocente mama sala ngwe salo bien makasi eko sala o bien makasi ngam na oyebisa yo sikodo na okama siko mama mususu amulaye afana na mboka Queen ye matisi ko zo douter mais moko zo douter mais moko siko zo lobake moi ce soir azana zemi azana peme na mobali fala azala peme na ye au moins ce que balangache comme ko changer na bodio danite boko diodana j'espère na le belok bodio danite bosoko doda na bino ya mbo komo chede balangage ke monse ya zemi pourquoi mobali na tika ke yo moko bona boy faza na peme na bon mi ba so na ba voyage atiki monse na zemi voyage ki Afrique ki osa na Afrique monse ko bota te monse ko bota suko ifo bolo ba karake Karine félicitations au boti ça ramène courage nini maman avant na mboka Queen ya bolo ba karake moi na problème te tolibika félicitations mabela mboka oyo epese bela yo ba mabolo boza ba mababoti siko longa na moni mama na mukolo azade na menopause yango mona kataki walai soka na kina aja menopause te yanga kata walai te soki peta moni pe mama na mususu na pa bana ko baza mulai bo pemba ndeko na ngam mo yebi yeba beke Karine mokonzi akoyi ko botaka te seke ye mabota na ye ekima azokanga su zemite siko bango siko babuleki ke ngala za wana de na bota déjà mais mona zoya te obite ke menopause ekangi eza normal wana kuna ko bota zoya te veut dire ke okangi mabota mezo to zo luka mwana ti lelo zo luka mwana 4 mwana na yo azoya te yo moko yi place ozali yango moni siko ba imaginer kaka ke Karine mokonzi na age aza na ngo selon ba vie Karine azalaki na ngo akobota te matrice zika bandeko na nga nena yesi bino ke Karine mokonzi ba mela mibale na so ba mela moka makolongula ba ba botimi te abana te ba botimi ya bino mo sana Karine aza mayele nena yesi bino ke Karine mokonzi nga azana ba olunga ba sei pa mapamba non siko mo boyoka sonia na mutanga mukuna ya Kishasa mama chante ka balangage ka bo chante balangage écoutez na mino rien bo perdre na le monter ça dans les réseaux sociaux rando oyo bandeko na ngabo moti na tite pa mate miso moni mato eyoki monoko soko loba makolo eza ko tatola toujours monene ya nzambe na vie ya Karine mokonzi na bato balobaki pa mate ko bota bandeko na ngai ezalaka koma ko bota ezali bénédiction bana o babutaka epa ya nzambe Yusiko voni sko na kwa na okone na Kishasa ba ke Karine mokonzi ngazana matrice na konika na eau de javel. Nzoza ke contraire Karine matrice na nika kona makila na Yesu Christ na sembi mwana. Tala Karine oya ba mwana ukana filmer. Karine mokonzi ba ayaya ne pleure pas. Ta Karine mokonzi na leleli papa ba petit na muto dole la passe à mwana yo mutu selo yo bala. Yo mutu sala mobile na ndako. Tango yo kai posa ko bota. Kosa sala mino sala. Est-ce que mobile na yo bokanga mi tubone Karine moko na kanga mutu na papa ba petit bokanga makite yo mutu babala yo sala ngote suko soit disant que Karine moko nga zala babala ete mais tela bilo ka sali la douleur te mukonge pas papa et pas papa petit balba bon comprendre accent na mi na papa accent voilà atika mutuka pe mi na papa petit azone la douleur papa petit azala zo sima libumu kuna zo confesser yo suko mutobala mobile na yo ton obotaka yo mokoti mobile na yo keno olala musala butu abotaka yo moko mais evi wana aboti Karine moko na zo ko bota Karine moko evi azotala mobile azotala suko Karine moko babala ete ne swemne mozolo babuti ma makango mobile na za pembeni yo mutu babala yo mobile na keno sa musala butu obotaki yo moko
Moi, tu es soit binois. Yon te baki walai, ba katara misap. Tu misap na mikuse to katati. Tu misap na mikuse ba kata yo. Aujourd'hui, c'était pourquoi. Pour que tu bate na vie à mutu. Quelque soit ba rendre zali bande kunanga. To dingate to ma ba rendre ngo, on dirait que yo zali nzambe. On dirait que rendre ngo yo mto bandanga mto ressources ngo veut dire que yo mto ressources ba rendre et pourtant mto ressources ra jamais ba rendre na mokili. De nous ce là qui mutu malukunya au comédien aux aides na âge à ménopause. Ozo luko bota mona zoya te obulika ke kakini mukuda robota te. Kakini mukondi félicitations yaya. Moi quand moi na zana 3 mois yaya ba nda ko fefefana mobile na yo. Na copain na voilà, ngana obinga na copain. Pas maintenant tout là non ma pote batata moi c'était. Kakini mukondi ceux qui mona kokisi 5 mois. La star a le bel logo yaya. Fefara na déjà moi na kota ka lisusu yaya landi sa ko tika tante. Yaya landi sa. Moi pe fi apoto Karine Mokonzi. Babo takate no boti moi après une année 2 ans bota lisusu non ne ko cho retard. Yaya sakana na bango. To mo na ko na 6 mois yaya pa obeti lisusu moi eloko. To mo na so ko sa moi déjà pa obeti moi eloko. To obeta 3 o stopper siko. O comme ko poussa bango. Okomola na bakuru na yo. E osala o bien makazi. Kola la toka ba mami kolo ba bota. Yo boti mona kokisi 200, 300, 5 aux 8e. La plupart yaya. Bana ne ba ya kabiso te. Mona ko bota me kimi. Ko bota insulta mona kokisi 5 à 6 ans. Kaka bona volonté la biso. To linga to la nisaka mona point 6 mois point ina no boti. Kaka ni mo konesa toli ya pete. E buta la kata mabi ya Star TV. Yaya ta mona ko kokisa 6 mois. Bana ko fefa yaya. Fefa na waya e côté kota. Voilà. Bande ko nanga po mona ke via mutu tokoyi ko cha point na via mutu te. Via mutu bande ko nangai ezaka ka nzambe. Quelque soit démarche mutu atambola na vi bande ko nangai eza pasi mingi ya komona bande ko basi ti lelo ba miso bazonzima te ke Karine Mokonzi abot na mboka ya poto. Que mutu maka loué na kani maman musuna yoka bake Karine Mokonzi a loué mwana tu es malade à toi tu es malade je suis désolé à biso bongo are you mad mutu ne sala bien te hein moni ko dodani comment Karine Mokonzi ke obota mwana adefa mwana ezo mona ke Karine Mokonzi ba pese mwana yambi mwana na tolo na ye ke mwana yoka solo ya mama na ye Karine mwana na yoki solo ya mama na ye pembeni tata na azali na coin tomoni koko na ye azali koko Charlotte azali toujours pembeni ya mwana na ye bande ko na ngai totiaka vi na baninga te soki totali bakonifie ni musu na Kinshasa bayaki Karine na robota te eno na sepe bandeko musu bandeko na bangi na tie baaudio te bino boyebi bango bafimi bali bacheni na langage balobi ke Karine félicitation batela mwana na yo ko expose mwana te bona boy mais bango kam to bayeka ke Karine Mokonzi ya ko botaka te mais non na sepe na bango quand même baza ba courageuse balobi na ba émission balobi ke félicitation Karine ko boti batela mwana ko sa distraction te bona boy en tout cas zamba pambola bino na honnêteté bolakisi lokola mwana Karine abotami bando na bo comprendre makele la pa mate mwana Karine abotami ndako bono sa makabe émission makele le karabo te bon déplacer le sous-souté bon mo kaka makele la bala pa mo ba teke tozali basa ko bota pe to ko bota kaka voilà mabele me ne pose karabiso j'espère na belle encore mais maman na mukusa na comprendre te yeti le lazo nzimate akomi bo sakana ngata na za camarade na binote maman mukuse monika ndongo kote na réseaux sociaux soko ko dala ba polémique ko dala makama buzoba yebake mutu nyonso aya oselo analyse mutu nyonso tu akoya koloba mo eloko alingi likolo na c'est normal et ça lango normal et ça lango vie à réseaux sociaux et les karabongo moni eloko no tout ce qui obimi sur les réseaux sociaux olobi likamo na réseaux sociaux bande konanga bat bazui déjà image wana bat ba publier da image wana de konanga bat ba kozonga ba romanke o kaka yoko ba teke na za camarade na bino to bo keba na bino ngaza mama bota bona za mama bota te Karine Alexandre za mama bota pe boti na 2022 na ba mama corona o me Karine boti po bo mona ke Karine za na distraction te na ma corona bat bazo banga ko cha mais Karine zo cinéma zo cha ma ko zo fefa quelle fois
to base bele ba groupe ba na mama corona te to ko chat to che étouffement to za corona mais Karine maman a foi bi non ngana ko fefa na mobile nanga corona ezale te na ko fefa mo ne fa kota ta mo na kota na 2022 bana so babota na 2022 baza bana mo baza bana moko na yebi te so ki to ko lo banini baza bana osanga baza bana mo ka concentration kuna bato ba ba corona mais papa na baso ba kangami bazo fefa bazo mo ateke corona ezali baza ka concentrer na bana ce que bana bon ba boto bon na 2022 quelle bénédiction yesko komi ko changer malobo komo ba ke mama na mukuse bi mo yebi akolo ba ke ndenge sawana ngana bota déjà na bota déjà mais ozala ménopause ozala bezo baksa mwana muso asuka mwana suka zo yate yango mono baki na émission na question ekanga na boti wala ba kote misapi pa mato zaki na problème ozana problème ménopause bande kona ngai eza passe pena mawa ya komona likambo oyo ezo kende kaka tseko kende melo na oloba bande kona bosa ka mokonzi merci na matière azo koti la biso azo koti la matière ebele omona ke soki Karine Mokonzi a publié ki pese mina ete soki pe Karine Mokonzi alobaki te ke ndenge eza wana eza ma place atiki pe bino bande kuna matière ngeze ezala te mais balangage na bino ndeko moso ya mukusa komo changer ndeko moso ya mulai pe akomo changer pe balangage akomo bake zemi yango azwaki zemi mobala ataki ye sur place te oshene na maloba ndima kaka ke Karine Mokonzi azana aboti félicitations mais barando etika ka rando wato nzima bino no sa tuana bozana crise ya ba menopause lia bino makasi j'espère dans le beloko ya mo boteki point na vie ya Karine Mokonzi pa mate tema ke menopause kangi ozo luka robota zoya te o mona kaka ke ndenge yo kobote kimi batu musubu ba robota pete non skote ni Karine wa ba mona kwa na film. Oh là là, Karine opeka posa robota nga menopause le zwanga. Opesa posa robota na muno yambi mwana na Karine ko na butu na luki mwana na fefi. Le bilo na sala test bo mo razate. Engo ba ke ba menopause kaka ba te belé la poto. Yo siko nengo zana ononzi manote ti le zaka passe. Bande ko na nga to ninga te to tsaka ba point ya vie ya bato. Quel que soit Karine Zaki Mabe, mutu moto ba ke Karine Zaki malamu non. Karine pas Zaki pene ba erreur na epson toyebi très bien. Azana ba erreur na e. Mais comme na maman bo bande ko na so to bili kamu, il fait quand même ton nzimaka. Mais abiso pona Karine Mokondi, bozo ko nzimaka te ti lelo o ya kosi. Misina bino eza aveugle. Bozo mona te bendengeni. Se bozo mona te Mabi ya Star TV na usamle délivrance ama toyi ya mundoko tina miso po mona ka bien écrit na zobota. Ena le bakaka Karine Mokondi concentré na mwana na yo, mwana za bénédiction o nzambe apesaka. Keke so batamuki balobaki nzambe so abaki akopesa o mwana akopesa yo. Nzambe so albi ko sela yo eloko Karine Mokondi voulu ou pas nzambe asala kana volonté na ye. Api nzambe azana atalaka foi ya moto quelque chose osambela bandeko na ngande ko monsieur wala takitambala bana butu bana moyi eri tambala ye bana raté yozo mona Karine ti demo mobo ne Karine atonzaki na foi ya moni nzamba pesie bébé na biso princesse na maboko ya Karine Mokonzi tolbi kaka merci Seigneur Jésus Christ na bolamu na yo o se na bomo ya Karine Mokonzi pona ngana suka bandeko na ko loba bande on rambolo bateke oui via Karine za témoignage na sens nini ke batunde baba ke Karine Mokonzi ko bota te abimena banganga abimena ba musicien Karine Mokonzi nga za wana ateka bana pona succès tout ça biso nous to ba yo kana ba réseaux sociaux ba ko loba mais Karine Mokonzi conscience mo ka yebaki ke nganda ko bota aba kaka mobali na sur bande ko nga elo musina ngoloba moni keke soit bande ko so ba ke okobeta mobali torote mobali a six azalaka te muta ko sayote mibala six bazalaka keke so ba erreur mibali a six bazalaka mobali ko sala ne erreur
mais moi ça ba ke mobali nanga sir voilà yo est-ce que ça nous a crise pas ma tête obotaki yo moko na hôpital mobali azalaki ote na mutu ko nyonso to wana bandeko na ngai ozododa pa mato monike e vi azana kangina to bota bakangisi mitoko ba mapasa ya moni e so ya binombo api bozo douter lisusu boko ba ke moi la Karine aza mona éviter Karine azoki na zemusu bandeko boko mo chere balanga ne bo changer te boko changer si na fin du mois oh bozo changer soko changer te moto bo mona ka ba vidéo mususu moto donc vidéo asiko bandeko bo mona Karine azo push mwana bo mona mais pas na respect aza déjà moi si oh ba kangele lipangu pas na respect libala Karine eza na septembre awa bandeko nanga Karine mokondi bomba kolakisa mushinga na ote lakisa kane yomi mwana o ba ondima ya bandima yepo beta na o gazo epa bateko obota kate fois na one mutetindi oke yo le baki obota ba ondi ba baki obota kate minzamba confondre sero na mukusa na baki wala ba kate misapi bobenga nanga sero na mukusa abima awa to kate misapi abima abima te po mateza son po mateza na azana crise ya ménopause zo lia ndinga zawana. Merci beaucoup Bamouré, merci beaucoup Bamouré sinangai on soit ni vidéo bandeko nanga please bo commenter, bo liker et ko sala biso moi bien na commentaire na bino soki musala yeke ne malamu ezaka pa na encouragement na bino plus autorobi mabe poto bongisa no story ba bino soko temo commenter bi que la star olobe loko la star kotono lobi bo bandeko nanga ezaka bozo sungo sona katama bi Star TV ndengini ya ko sala ba émission. Merci beaucoup Bamouré, merci beaucoup Bamouré sinanga to comme so malansima tikete nzamba lola asala biso bolamu to souhaiter bino babutu malamu pe to souhaiter bébé na biso you welcome tikete mabele ya mboka ya Belgique mabele ya mboka Suisse epese melayo na kombo na Yesu Kristu to pamboli yo papa. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bo mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Nga so na ba kalika mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi ya Star TV. Songo bo shano kansika biya kana ringia, bani ya kami kapesa nga pasadi wa.